Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali esengo mingi mpona kopresente bino basango oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo. Lelo tokotalisa bino lokuta ya Monsieur Lumbala. Bandeko babolingo na mokili oyo nazali koyebisa bino. Soki omoni moto azali kolata chapeau na forme lokola mokila ya chameau, yebaka ete azali moto oyo azali prêt na tout. Akoki meme kokosela wape likambo azali kokende prison ye akangi motema azali kotala. Monsieur Lumbala akanisi ete ya leki ba Congolais na mayele. Monsieur Lumbala ye akanisi ete complicité o basalaki na bato ya IDPS akanisi ete bato bakokwara ye na yango. Bandeko babolingo, Monsieur Lumbala asalaki programme na ye na bato ya IDPS oyo ndenge basalaki organisation po baluka ndenge nini ya kotia moto na studio na ye na masolo basi basololaki. Problème na bango ezalaki nini? Problème na bango ezalaki boye. Lokola basalaki deja mbeba na siège ya parti ya PPRD na makambo basalaki, baye ko juger ke bakozala condamnable. Pe bandeko babolingo baye koyoka na pona koluka komonte histoire. Histoire wana balingi montaki ezalaki pona koloba ete bato ya PPRD na basoldat bayaki na butu baye kotia moto na kati ya studio ya Monsieur Lumbala. Bandeko metoko ebisa bino boye bato mingi po ete bango bayebaki teke bato mosusu bakendeki kuna mpona kotala pe evenema, bato ebele bakamwe balobi eloko tokamwe ntango tokoti na kati ya studio yango modele tomondelaki mpe ndenge moto yango epelaki na ndenge ezikisi biloko mosusu. Jamais moto wana ekoki kofaire fondre tous les matériels ya kati ya studio wana ata batrasi ya kozika ya ba materiel emonana te. Pe bato balobi ete on dirait ezalaki moto moko préparé ase alongolaki ba materiel nyonso batie kaka moto nde kotya batiki kaka na mwa biloko neti bakiti bazikisi na mwa motuka moko kaka boye bamoni ete motuka wana ezalaki nango deja ya kala ese banda deja kosalasala ba manevre na libanda na batie yango pe moto. Pona nini po ete lobi baloba ete gouvernement il faut azongisa. Pe eloko nini basali na ndenge kaka boyebeli kaka bamasolo na bango ndenge nini babanda yango depuis na poto awa ba système de jeu na bango ale babandi pe mbala moko bapepe bosala ba cotisation po ete ndenge ezali wana to continuer ba émission na biso. Bandeko
azali moto ya lokuta, c'est un escroc. Soko tali misu na ye on dirait ngando amoni mosuni azali koluka ndenge nini akokanga. Lumbala c'est un escroc. Azui ba instrument na ye nyonso tu abombi yango ezali quelque part. Tango bino bokoza ete yo botindi mbongo ou bien basali balete au gouvernement afuti bazui kaka ba instrument wana bazongisi yango sur place. Makambo Lumbala azali kosala esi eyebani bandeko moto oyo abiso lobi ete tango akomi na lie esika oyo studio yango ezikaki alobi akamwe aza komona kaka ba mesande pelaki moto na babiloko mosusu mais oyo ezali mpenza bainstrument ya radio balobi on dirait basi balongolaki yango on dirait moto moko ezalaki déjà bien préparé. Ale Lumbala mpona kokosa aza koloba ete bainstrument nyonso tu esefondre bandeko azwa bato lokola bana mike te bandeko ba bolingo boyebi ete tango Lingala facile elakisaka biso studio moko boye ezikaka na mikolo eleki studio wana moto mpenza epelaki na ndenge ya kosakana te na butu makasi malgré bainstrument ebele ezikaka mais mwa bainstrument ya mike etikalaka bilembo ezalaka to emonanaka ete ya solo mpenza bainstrument ya mosala ezalaka na kati mais ezikiziki mais oyo Lumbala ate eloko moko emonani te ayekaka liboso ya kamera mpona koloba ete no biloko nyonso eziki esefondre bandeko émotion ya moto oyo a perdre ba bien na ye na émotion ya moto oyo a perdre na ye eloko te mais ezali baje na ye eyebanaka bandeko botala kaka monsieur Lumbala liboso ya kamera na elobeli na ye na etaleli na ye oza komona kaka moto azali kokache quelque chose kati na ye ezali bahistoire monté tout à fait bandeko na kokende mosika te bino moko bolanda baelema oyo botala yango malamu bolanda bokomona monsieur Lumbala azali ata na émotion oyo ezali kolakisa te ke moto oyo a perdre ba bien na ye bandeko na koyebisa bino yebi moto oyo perdre ba bien na ye ya mosala oyo yebi ete mosala wana esika mpenza abikelaka émotion ya moto wana devant caméra bokosentir yango ndenge mosusu mais monsieur Lumbala émotion ezali te donc eza kolakisa kaka te on dirait ezalaki eloko moko préparé asa yebi ndenge nini esika bombi bainstrument na ye sikoyo ezali kaka likambo ya demande bana poto bopesa ntango bakosala bacotisation ekei kuna bazwi mbongo wana batie na kese na bango bazwi kaka bainstrument na bango wana baye baremplace balobi nini bazongisi na plan na bango ezali ete baprépare balettre mpo bakotisa gouvernement zongisela bango te wana ezali baje na bino mais monsieur Lumbala tokoyebisa yo ezali lolenge oyo te nde bino bokoloba ete bozwa mboka bokamba mboka bozali koyela biso kaka batrace ya deuxième république mais boyebaka ete bokomi na suka po ete nzambe asi abandi koconfondre bino bandeko epuis eloko tozali kokamwa soko otali moto yango oyo bazali koloba ete ezalaki kuna na kati bandeko botala kaka ntango baimage ezali kobanda ezali batrace mpe bilembo nazali kotalisa bino bomoni ntango baimage yango oyo tokotiela bino botala ntango ezali kobanda balakisi na balabala ntango balakisi on dirait batiaki nanu pine moto na balabala bokomona mpe batrace ndenge ezalaka soki batie pine moto na balabala ndenge ezalaka on dirait batiaki pine moto ntango batie pine na moto ebandi kozika alezikiziki ale bazwi yango sikoyo bakei kaka kodepose yango na kati po ete na ntango wana bato basi balali ezalaki butu bakei bake kodepose pine wana na kati ale bazwi muna mwa babiloko mosusu po ezikisa kaka babiloko wana bandeko oyebi na koyebisa bino eloko moko lokutai ebandi koleka na ndenge ya kosakana te mais ntango bazali kosala babiloko bazali koyeba teke ezali na batrace oyo ezali kotikala oyo ezali kosala ete meme banquêteur bazala na badoute mais monsieur Lumbala lokuta oyo ozali kokosa en tout cas tosepeli na yango te oyo osali ezali lokuta studio na yo moko oyokani na bato ya IDPS botie moto ozwi bainstrument na yo ya misala obombi yango ata instrument moko emonani ntanza kolobo nyonso to esefondre yango moto yango ezalaki na degré boni oyo te esali ete bainstrument nyonso tu na bainstrument oyo ya bamabende esefondre
te botika lokuta mais boyebaka yango ete bino bokanisi ete tozali kaka na moment ya deuxième république mais biso mpe tozali wana mpona kotala mpe mpona kolakisa na mokili balokuta oyo bino bozali kosala bokokende na yango mpe mosika te. Papa Botamba tiela biso babilili tomona ndenge nini Mese Lumbala alingaki kokosa mokili mais ayebaki teke mokili bakosaka yango kaka na bamaseki boye te. Il faut ozala moto oyo peuple alingi yo po ebabetela yo maboko kokanisa te boko convaincre peuple congolais lisusu ya lelo kaka na bamasolo ya balokuta badiscours ya lokuta. Peuple congolais alingi komona misala ndenge azali komona bakonzi ya lelo bazali kosala tala ete mitema mabe na bino bokei meme kosa prendre meme na ba enjeu ya misala ya 5 chantier. Tala motema mabe na bino esika ezali tala motema mabe ya Tshisekedi esika azali pe alobi ete ye demokrate ya wapi bomoni moto soki akomi pembeni ya liwa ndenge alukaka baproblème baninga mosusu bazali pene ya liwa boye azali kokende na kokufa azali kobondela nzambe po ete abongisa nzela ye motema ezali koya kutu mabe lisusu koleka mais boyebaka yango ete oyo bino bozali kokanisa bozali komikosa après baélection soki Joseph Kabila aleki bokomona oyo akoya oboye bokomona na banzi ete na basiège na bino wana mokolo wana ekozalake bokopakata mbangu po mokolo wana moto bakofungola na banzi ete oyo Jean-Pierre Bemba ezalaki moke oyo tozali koyebisa bino botya yango na mutu ye moto ozali koloba ete atokita siko na Congo kuna makambo ekomi kosalama ndeko otiki poto okei yebaka ete ntango mosusu okei oke kotikala libela mpe soki okebi te na loyengo oyo kokende okei mpe ebembe babosani yo mpe po ete liseki eleki peuple aniokomi bambula ebele kaka bino bato boniokolaki peuple bozali koya lisusu na bakomedi na bino mpo na nini boye motema mabe ya boye mpo na nini yo Tshisekedi oyo Tshisekedi oza na motema mabe tata oyo oza motema mabe lelo mpenza na ye komona ke olingaka peuple te tala babiloko ozali kosala yo na kuluna différence ezali te après ezali kobibenga démocrate oza kotia kaka mboka na désordre ntango ya Mobutu ndenge moko oye lisusu na kati ya makambo na ye wana mpe bazali koloba ete ye nde azali na solution ya Congo wapi bamiyibi ya pambapamba oyo babomeli biso mboka mais nzambe akokonfondre bino. Papa Botamba tiela biso baimage botala ndenge nini Mese Lumbala na lokuta nyonso tuna bamontage basalaki baza kolakisa bato baimage ndenge bamoto bango moko batya azwi bainstrument na ye nyonso ya misala abombi po ete soki lobi bazwi mbongo bapesi ye abimisa lobi ete tala boye wana nyonso toyebi yango baimage s'il vous plaît. Papa Botamba que cette chaîne parle que de l'opposition. C'est les studios. Bonjour Président Lumbala. Bonjour. Nous sommes du CRL TV. Est-ce que vous pouvez savoir qu'est-ce qui s'est passé ici? Comme vous l'avez constaté, il y a eu des actes criminels que les gens ont posés. Les gens du PPRD sont passés à 2 h du matin pour incendier la chaîne RLTV. C'est pourquoi nous sommes là. Mais qu'est-ce qu'ils ont incendié exactement? Qu'est-ce que vous avez eu comme perte ici? Nous avons eu la perte de tout le matériel comme vous voyez. Ils ont ciblé 2 salles. La première salle, c'est la salle de la régie. La deuxième salle, c'est la salle du montage. Et tous les appareils qui étaient au niveau
de plateaux ont fondu par la température du feu qui était dans la salle. Vous avez perdu tout? Nous avons perdu tous les matériels. Au-delà des matériels, c'est l'immeuble qui a été incendié. Ce sont les appareils comme les monoblocs, l'appareil de télévision. Il y a tous les appareils qui devaient être là que nous avons perdus. Mais vous vous reprochez de quoi par rapport à ce qui s'est passé? Vous reprochez de quoi par rapport à ce qui s'est passé? On nous reproche d'avoir publié et montré les éléments de M. Etienne Tshisekedi. Ils ont eu peur parce que Tshisekedi a déposé sa candidature. Parce que dans leur calcul, ils ne pensaient pas que M. Etienne Tshisekedi pouvait poser sa candidature. En déposant la candidature, il a déjà, ils ont paniqué, c'est ainsi qu'ils sont venus brûler la seule chaîne qui parle au moins de l'opposition en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Monsieur le Président Ben, bonjour. Quelles sont vos impressions par rapport à ce qui s'est passé ici au RLT? C'est malheureux dans un pays comme le nôtre où nous parlons de la démocratie et surtout en lors des élections présidentielles et nationales qui se pointent à l'horizon, on voit des choses pareilles se reproduire. C'est vraiment malheureux de vivre dans un pays qui se veut être un pays de droit, de voir que les chaînes de télévision, les journalistes, même les candidats potentiels sont en danger. C'est vraiment malheureux, c'est inacceptable au moment où nous parlons que des choses pareilles puissent se passer. C'est vraiment inacceptable. Alors, un mot à la diaspora congolaise. Nous allons lancer bientôt, en tout cas c'est déjà lancé, l'opération SOS RLTV. C'est-à-dire que les membres de la diaspora qui contribuent financièrement au développement de ce pays, vivant dans des pays de droit où il y a la liberté de presse, puissent contribuer financièrement, ne fût-ce pour 5 $ par chaque Congolais, pour que nous puissions remettre en marche la chaîne télévision de Roger Lubala à Kinshasa. Merci beaucoup. Vraiment, on a regretté. Mboka Congo, état de droit exaté, démocratie exaté, liberté d'expression exaté. C'est pour cela. Et Sengeli na biso totia mutu moko oyo peuple congolais balingi. Kombo na ye Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Nde c'est lui l'homme de droit oyo kotia mboka na nzela. Na lobi na communauté internationale. Botala makamozele kana Congo. Baye kotunga chaîne la bata PPRD ya pouvoir en place. Biso tolingi Tshisekedi azwa pouvoir. Nazo benga, nazo kwa tirer attention. Ya bana Inikin, bana ya ISTA, bana ya ISC, bana ya IZIPA, peba université nyonso kisasa, biso nyonso to telema to bimala balabala pona koyemba banzembo ko benga na Kabila to tia président Tshisekedi na esika pote dictature eleki to lembi biso peuple congolais to lembi to komi na suka. Tala mwana mboka Roger Lumbala fongoli chaîne engagé bato ebele basala musala lelo bakomi ba chômeur parce que batumbi chaîne sikoyo Kabila aya kopesa bango misala mais balinga te communauté internationale ba congolais à diaspora biso nyonso ba congolais Kinshasa ya ba Congo Équateur ba province nyonso to pesa contribution na biso pote chaîne oyo ezonga evanda na kati ya satellite Diango na lobi matondo me. Frère. Bonjour. La chaîne. Ah, Nzambe. Ah, Nzambe. C'est la vie,
Est-ce que qu'est-ce qui s'est passé? Non, il est qui ça? Moniwana qui batumbi RLTV, batumbi matériel nyonso, batumbi yango. Ngai personnellement il kam singate. Au lobby entre 19h30 et 20h30, nous avons victime, il y a menace de mort. Makambo et Salemi Oyo, Baye, Balobé, Lingayango, et il y a combattu. Bengingana qui est dans l'interview. Je demande à gouverneur de la ville, toute équipe nationale, Ngai, Ndeko Zulu, Sylvie, Ndeko Serge, Seka. On va combattre avant la komi, menace bandi. Yewana, Mouzaouz de la Yewana, à côté. Na koti na kati balobi okubimate tukubuma yo awa soki olingi soki ochetembe meka kozali banda et menace wana aussi et au vie ya batu nyonso ya ba cadre responsable ya PPRD basalaki wana babandi tambata ko menacer honorable Duni ya témoin ville mole kabani na mopanzi na ye Colette Chombalani yekutu ayambi alobi bazana raison batu bazo menacer de mort wana bazana raison alors etombusaki ba journaliste mususu Ndeko Zulu Ndeko Sylvie Ndeko Nteka koloba que ce n'est pas normal journaliste bazo menacer de mort na misu na biso to ko sala les sous interview to kati pe wana ameki ko calmer bengi gouverneur bengi Kimatondo bengi Dikap nde bakoyisi bayibisi bango biso to benga kinde ko basi bo célébrer wana te bo sécuriser pour abini baki okota biso na bureau ya honorable Nia ou azali vice-président fédéral ya PPRD avant que le pota Claude Bachalaye ayibisi bango mbongo ya momemimaki abuo pia isili to répondre coup sur coup ndeko basi yeba kena chaîne na bino wana makambo bozolikisa kuna luna Roger Lumbala okomona ningi botumbi awa tokotumba epana bino botumba mpe kuna alimete soko beti ningi bobeti wana bokomona ndeko bazoloba wana baza na raison keno okobima awa te bakalme yalobi balongba wana bandi kofinga toke tovandi bourgmestre Kalamu nde aye koya na bapolisier basali couloir mpona bima soki wana te dangana bima te donc chaîne kutu ngo constater biloko mosusu ngoyo akona ba 20h déjà parce que bomaki kuna na nini wa perte bimisibiso fédéral na fédéral oya sembe bimisibiso koti na mutuka na kota mutuka Serge Nseka na kota mutuka na ngate koti to finali na ba cameraman na kati to bima to ko koma ti awa na kati ba menace bi lelo komona na butu lelo komona butu da essayer d'appeler binga to ko yebisa bango eti ya solo a tozana menace yango boyoka ki keno na 21h déjà baza ko lobela ngo ke nous sous menace bazoka na kotumba ezali pour na 19h à 20h30 basi ba rassurer biso yango balobi comme ça bayoki ata so moté que non tozana ba confrère ba journaliste rien balobi que non ba ko sala yango machala et asali et awa batumbi donc c'est regrettable ezali ka pour la liberté à presse déjà vraiment mais toi qui déjà ba contribution za ko pesa masiko yo bandeko bazo pesa ba contribution même baza na poto kuna ba kotinda bazo pesa ba contribution na bango pour que nous reprendre et oyo esepelisinga
Zali à Mokolo Chen, honorable Roger Lumbala, alors dit que attaque la cotisation qu'il y a, des fois, les gens qui sont malembe, yé, avec ceux qui sont avocats, yé. Basali constat, déposer plainte, après plainte on a lobby, il y a pour que d'ici là, d'ici vendredi, tout le monde va mettre. Parce que tout le monde pour l'andater rythme, on a bango, il y a beaucoup de monde. Mais mbaloyo, tu vois, ça va vous balayer sur la chaîne à bisoté. Pas que nous connaissons la chaîne. Ah oui, vous avez merci. Merci. On met là, tout sur le Congo, on a un clair. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bauti kolanda ndenge nini bauti komona ba montage ya ba moto oyo bango moko batie oyo kuja zali kolaksa ete Monsieur Lumbala zali kokosa kanisi ete biso tozali bazoba bandeko tomona ba studio oyo ezika na Congo oyo meme lingala facile lakisa biso babilili ndeko studio oyo eziki ba instrument ya mosala bilembo emona naka ye soko tali ata instrument moko ezo l'exaide instrument moko ezika kia ezalite ndako koloba nini ba instrument na enyo soto ndenga zalaki na yango nyo soto ezalaki ya ba plastique ata kutu ba plastique soko eziki bandeko okomona ete mo mai nango na soko ekiti esali mo liboke boyebi ete plastique ezika kia mais oya Lumbala lobi ete nyo soto s'effondre bandeko boni lokuta ya boye tatoyo na ba chapeau za kolata lokola mutu moko akengelaka bangombe na kote ya ntsele lokuta bato lelo bazali koloba bango bato ya maile wapi miyibi ndenge bozango mona bango nde moto bazali kosala ete mboka na biso ekende liboso te akoyaya na bavoyage azali koya bamakambo azali kosala ta atina te Lumbala soki Lumbala oyo moto ya boye mpe bozwa baloba ete bopesa ye poste na mboka Kongo mpo ete baloba bakamba Kongo no wana ezali ete mpo ete mboka na biso kaka moyibi ekontinuaka tala kaka forme na ye ndenge azali kaka na forme ya bamoyibi bato bazalaka ete soki ayebi ete mbongo ezali na kesi ya leta akotika yango evanda kimia te mpe akobenda yango azwi bafaux papier asali mpo na kose justifie esika mbongo wana ekendeki bandeko nazali koyebisa bino ete mpo na mboka Congo bato oyo mpe tokotika bango te bakontinue kaka bakomedi na bango bazali kosala biso mpe tokotika te tokobanda kodenonse bango koyebisa na mokili lolenge ndenge nini bazali me Lumbala ayebaka ete lokuta na yo studio wana yo moko na bato ya IDPS bosi boyokanaki bopreparaki mission na bino botie yango moto bilembo ezali komona na tata Lumbala kende zwa ba instrument na yo esika obombaki banda kosala ba émission na ndenge omesana tika koluka bana ya poto balukela au moins 10 ba mois ba 20 po batindela yo et puis bozali ko préparer ba lettre po bo sala lettre po ko tsanga na gouvernement efuta bino te ba jeune bino wana jamais to si to comprendre bino ekosimba te papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo kaka ndenge Mama Rosalie uti koloba pe nazali koloba yango ndeko nazali deja ko avertir siko na ba peuple nyonso boyoki maloba ya ye moko Monsieur Lumbala ndenge ya lobi ke ba instrument nyonso tu na ye ya misala nyonso tu et se brûler donc nyonso tu et se fondre ata eloko moko etikalité pe bomoni pendenge caméra koti kuna elakisi biso te loko moko te to boyi après émission oyo bakende baluka mo ba matériel moko ba tchecha yango moto po ba ko laksa balu batala kutu ba biloko muso ezikaki alobi bien alobi ete biloko nyonso tu et se fondre pe caméra koti kuna elakisa biso te loko te oyo nyonso ko na sima bandeko to kondima yango te ezali ba biloko tango mosusu ba ko yako sutuka après émission na biso balu ba to sala guerre to kende ko luka ba biloko moko to tchecha yango moto to lakisa na mokili pe to yebisi déjà ba diaspora congolaise oyo ezali message moko capital to pesibino na bato bazali na Congo ndeko Lumbala asi alobi bien que biloko na nyonso tu eziki ate loko moko etikalité alors parole na ye etikala kaka ndenge ezali soki échanger sima ya mikolo ya lobi ezali makambo ya lokuta pe tokoyebisa bino bandeko jamais ba instrument ya mosala ata balobi eziki ndenge nini
moi bilembo mona ka eta ya mike tikalaka bande ko tango bazali ko filmer na kati eloko moko to tikali ko mona te donc ça ko l'accélère que ba message moto na ba biloko mosu comment expliquer bandeko ba instrument nyonso eziki mais sika moto ezalaki ba message mosusu etikali ba parti mosusu ko mona moi intact kaka ba instrument na yende mosala nyonso esili eziki pe na kati wana bandeko ata bilembo ya komona ba instrument yango ndenge ezalaka komona ta mosusu ezikaki me etikali loko moko etikali mwa ndambu banini no bandeko rien mpona kolekisa ndenge nini bazali kosakana na biso bandeko toza koyebisa bino na minute boyeba ete moto ya siège ya IDPS na moto ya Monsieur Lumbala ezali kaka ba instrument na bango oyo basi basololaki ba jeune na bango basi basalaki ba instrumentaliser yango po ete bayeba na ba air nini balingi kosala kuwa na bandeko donc toloba ete pongo na ete bazali kaka bato ya lokuta eloko nini basali donc balobi ete na siège ya IDPS moto ebandaki na 2 heures au côté musu baloba 3 heures au côté musu baloba minuit donc kaka bango moko bayebi na balokuta na bango ndenge bapreparaki yango alors dango moto wane bandi kuna pepa Lumbala balobi nini ke oh na ba 2 heures baye kotia moto na ba 2 heures soki pe 3 heures bandeko donc eza ba biloko moko baprepare mais bayebaka ete Congo elelo ezali susu na ntango ya 2e république te oyo bozosala bamakambo na bino po ete lobi bokanisa ete ou bien mbongo ekobima quelque part ou bien boye jamais tosengi mpe na gouvernement ya Congo bameka kopesa Lumbala ata elikuta te po ete oyo ezali bajeune na ye soki akozwa bambongo epai ya bakombatant bapesa ye mais gouvernement ya Congo topréféré kutu mbongo wana botindela bafemme violée kuna na este ou bien botindela baorphelin oyo bazanga baparent bopesa bango ke bokende kopesa un escroc ya Lumbala muyibi oyo azali koluka bamakambo ya lokuta bazali kolinga révolution na kati ya mboka bazali na bolingo ya mboka te jamais kaka tala bazali koya wana kolakisana eti bango bato ya mayele bafrançais milai mais jamais motu moko azali kolingela bafrançais ya milai alakisa biso ke mayele oyo azali na yango apesa ta quelque chose na kati ya mboka pepe asepela mais président oyo bozali kobenga zoba oyo bazali kofinga tala makambo président Joseph Kabila aza kosala bapeuple bazali kosepela mpe kose retrouver mais bino balumbala oyo kaka makambo ya lokuta kosorganize mpona kosala bamasolo ya lokuta baje 2e république yango nde bozali kokontinue nango bino bato bozali koboma mboka Joseph Kabila te na tango peuple azali kolinga po ete basangana baconstruire mboka bino bozwela badistraction mpona kosala badésordre nzambe pesa bato oyo makambo oyo bazali koluka mpe makambo oyo ekoki na bango po ete yo olokeli biso olobi peuple congolais na sauve bino bobima na kati na bowumbu mais tala bato oyo bazali koya lisusu na makambo na bome nzambe nazali kosenga na yo papa soki ozali kaka nzambe ya oyo mpenza ozali nzambe oyo osalaki mokili na se oyo ndimaki ete biso bakongolais tolongwa na bowumbu ya bato ya 2e république bato oyo lelo baye na poto lelo bakomi bakombata mpona kolinga kodikte bato soki ozali nzambe ya bomoi papa na ngai nasengi ete confondre bato oyo ezala batshisekedi ezala banani confondre bango bamona nzela te confondre bango mpe ndenge ezali wana na banzi ete nzambe lokola yo nde moto ondimaki ete Joseph Kabila azala na esika wana bakomona mpe nzela te baje na bango nyonso oyo bazali kosala nzambe okobanda koconfondre bango po ete yo bino moko bomoni basali baje na bango na butu mutu azalaki te mais komi siko mpo bapesa batémoignage liboso ya kamera tala ndenge baza kobeta minoko oyo mosusu oyo esalamaki na 2 heures oyo mosusu oyo 3 heures oyo mosusu oyo boye oyo mosusu ntango tokati courant basoda ngo babangi bakimi mosusu ntango tokati courant ebangisi bango lesiko toatake bango ntango toatake bango donc bamaloba kaka mibale mpona kolakisa ete makambo wana bavivaki yango te ezali bacoup préparé mpe soki otali na lie oyo esika bacrime yango baza koloba esalamaki okomona kaka milangi oyo batia baessence na banini oyo babwakaki bango moko oyo bamoto epelaki na ndenge bakei bapelisi barido yango mwa moto banini basalaki mpenza plein na bango na ndenge ke bakanisaki bakokosa mokili mais mokili tolamuki toye koloba ete niet
tondimi ba histoire na bino te alors bo bandela zéro bozela ba élection to kende na ba élection boza kobanga déjà boyebi te Joseph Kabila aza na force boza kobanga mais boyebaka yango ete mawa na bino na makambo ozali kosala mpo ndenge ezali wana papa na bino to koko na bino Tshisekedi akobandela zéro o ndenge toza koloba akozonga na maboko pamba nzele kokomela ye mulai mpe makolo ekokoma ye kilo mpe tosengi na le rais na biloko oyo nyonso tu bato bazali kosala ata balobi ete ndenge ozalaka na motema malamu soki opase okomi président ya Congo yebaka yango tolobi biso bapeple tolobi jamais kozwela biso moto lokola Tshisekedi opesa poste na gouvernement ezala mwana na ye kopesa ye te po tala kaka bamakambo bazali kosala tala lelo babiloko bazali bambuma ya kopola gouvernement il faut kozwela biso bato ya malamu eza mpe na bajeune ebele batangi na campus basisi bauniversité na bango il faut kopesa bango baposte olia kokende kozwela biso bambuma ya kopola apa kobanda koya kosignele biso baordonnance po ete babanda koboma bato na baprison ndenge kaka mesa na kosigné toboyi Tshisekedi non Tshisekedi aba mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo kaka ndenge touti koyebisa bino boyeba yango ete oyo esili koleka pe bouti komona ezali na yango babiloko ya lokuta oyo bango moko basili koorganize yango tokosenga na Monsieur Lumbala meka lisusu omeka korectifier ba mensonge na yo po ete babiloko ozali koloba ezali kotenir deboute. Et puis ba problème na bango bandeko tango bayokani mission na bango ndenge nini bakosala basali erreur po ete bango nyonso tu ba proclamer kaka basali programme na bango na ba heure moko kaka côté 2h du matin kuna pe 2h du matin oyo côté mosusu bato mosusu baloba 3h côté donc ndenge ezali wana bandeko botala ba makambo wana malamu epai ya Lumbala bandeko soki bolandi malamu bolanda ba image ndenge bocheli biso ndenge tochelaki bino bokomona ete ondire batu yango babandaki nanu kotumba pine na libanda ya lopangu na libanda ya studio bokomona meme ba trace ezali na balabala donc batumbi pine oyebi ndenge soki botumbi pine ndenge pine etikaka ba trace après bazwi pine wana tango batumbi yango moto esali ya bazwi kaka pine wana bamemi yango bake bakotisi na kati po ete moto ya pine yango ekufaka noki te ekontinue na babiloko mosusu batiaki na kati po ete epelisa moto na kati ya ndako bien. Donc ndenge basali ba makambo na bango bayebi te ke ba trace ezali komonana yango wana bandeko tozali koyebisa bino bazali kosala makambo bazali koyeba te Nzambe pe azali ko confondre bango. Nzambe azali ko confondre bango pona koloba ete bandeko oyo nyonso to akoya koluka bokonzi na Kongo na ndenge te azali kokanisa makanisi na ndenge te tokozwa bokonzi tokonginda banini makambo wana esi eleka. Sikoyo balobi ete tokomi na ta ya kosalela peuple ndenge Joseph Kabila azali kosala bandeko bino boyokaka ta mwa soni bolobi boza ba démocrate mais ndenge nini kaka kote na bino boza kobimisa kobota ba makambo bino ba démocrate ya ndenge nini bino ba démocrate ya ndenge nini vrai démocrate akoki kobanda kobota ba makambo boye te ba makambo ezali komona na ya lokuta ba histoire moko inventé bazwi bamoto bapelisi Monsieur Lumbala tosengi na yo kamata ba instrument na yo esika obombaki yango po ete ozali déjà dévoilé histoire eyebani zwa ba instrument na yo ya studio zongisa yango na place tika kodéranger ba peuple congolais bosala cotisation bo moni bazalaka soki basali likambo moko na ndenge ya complicité mbala moko alerte bandi bosala ba cotisation po ete mbongo ya asomba ba matériel ba biloko kaka ya lokuta o kaka tomonaka ndenge esala magana poto soki omoni ba combattant na bato opposition basali likambo moko ezali ya complicité eloko ya liboso
batakaka nanu na bato opposition batakaka nanu na ba diaspora ba pona koloba ete bosala ba cotisation po ete soki bosali ba cotisation po to luka moye ba ekomande moye moko pona koluka ndenge nini ya kolengisa ba diaspora congolaise. Ezali mawa mingi bandeko makambo oyo tozali koloba yango ezali ba montage ya bato ya IDPS na Lumbala ye moko batika kokosa bato po ete ndenge ezali wana ba trace ezali komona na ete ba histoire na bino ezali monte na bino moko bato ya IDPS moto bo vivaki ba evenema wana bokomi kobeta beta monoko tanto ba mosusu baloba tango basodango bazalaki ko attaquer ale tokati courant bamoni molili bakimi bakei ba mosusu baloba ete tango tokati courant ale sikoyo tokoteli bango na ndenga technique to attaquer bango ale tokimisi bango o ba mosusu baloba ete tala botika ba G botika ba G babiloko bosalaka na tango ya deuxième république esi eleka mais tolobi ete toza koyebisa bino bokanisa te lokola Joseph Kabila avandi kimia azali zoba po ete azali président de la république bosakana te liseki na bino eleka te azali président ya Lumbala azali président ya Tshisekedi azali président ya tous les Congolais olinga te. Alors Tshisekedi apesa respect na mokonzi po ete Joseph Kabila azali mokonzi na ye il faut apesa respect atika kosala babiloko azali kosala toyebi ete na minito azali Léopard oyo azanga minu na manzaka po ete atikali ndenge kaka Tshisekedi ya kombo biso toyebi ke Tshisekedi oyo biso tolandaka tokumisaka ye te lisusu lelo po ete ya lelo akomi nde ko entraîner bana ya kuluna mais soki azwi bokonzi mais akreele biso deja bakuluna na kati ya mboka eloko ya malonga lisusu tokoloba eza te tango gouvernement ezali kosala makasi mpona kosisa makambo ya kuluna na mboka tala Tshisekedi azali koya lisusu kobotisa bamakambo yango mpona kotalisa bino lolenge ndenge nini ya baopposant congolais oyo bazali koloba ete bango nde bademokrate bomonaka kidemokrasi ya Tshisekedi bino moko bomonaka mpe bojuge yango bandeko oyo akoya na bamasolo na ye akoloba ete o bomengo ya Congo ezali epa Tshisekedi bandeko bozali komikosa bandeko Tshisekedi ya wapi oyo ye moko kutu ndenge azali wana azali kotepatepa mbongo meme ya kesi ya parti eza te ifo ye na poto apokosa bamasolo mpo basalela ye bamabonza ye osi omona Moïse oyo Nzambe a choisir pour aider peuple Moïse akei lisusu abandi kolela lisusu bampiaka epai ya bana ya Israel Moïse azalaki moto ya solution Moïse azalaki mobola ya bisenga te bandeko tolobaka na bino ete po mona kaka ke IDPS ezali parti moko mal organisé pe Tshisekedi ya komemela biso rien boyebi ete parti ya liboso na Congo oyo ebima na Congo ezalaka IDPS pe oyo basalaka bamakonzi na bango na bapoto na Amérique partout ezalaka IDPS bandeko bambongo bato wana basala na poto IDPS ezali parti moko ezalata parti oyo ezali na baaction nango na bapays nyonso tu na basociété ya minene na bambongo bazwa basociété wana ezali kotravaille mais mpo bomona mal gérance ya mwa parti na bango botala ndenge batombe faillite lelo Tshisekedi akomi kokima epa bato mpo balukela ye mwa bamike bandeko nde moto ya boye akomemela biso solution na Congo botika koreve botika tata bato asalembi na ye bozakaka vie telema lelo force sala boye ndenge mpe bana ya poto awa bakomi koloba toyebi ete vie wana kalata kobima na ye mopepe me ndenge ezali wana alukela biso kaka nzela mpo ete nzela emonisama to luka ndenge nini ya kokita bakomi nde koutilize Tshisekedi Tshisekedi azali kokanisa ete bana oyo ya poto balingi ngai bana oyo ya poto bazali lelo na connaissance bazali koyeba valeur na ngai ok bango mpe baza na mission na bango to utilize ye mpo tozwa nzela tozonga na Kinshasa mpo ete soki lelo ata Tshisekedi yango bazwi bokonzi bandeko ntango bakokoma na Congo bato kaka bakobimisela ye manzaka kaka bana oyo mpo ete ndenge ekozala bana oyo bakom bata ya France bakoya bakotelema
bakombata ya Belgique bakoya bakotelema oya Angleterre pe bakoya kotelema bande kozala benda bika tango bakobanda na koloba na Tshisekedi biso tosalaki boy tolingi mpe opesa biso boy oyo kuna mpe tosalaki boy bande ko bakomemela biso nde rébellion ya monene na kati na Congo oyo nyonso tu Tshisekedi aza kosala ezali division mobimba oyo bozali komona ebandeli bino bozali kokanisa ete elite mpo na Congo mais ezali division ya biso na biso bakongolais Tshisekedi nde moto azali koprepare yango mingi bazali koyeba te mais un jour bokoloba ete mama Rosalie makambo olobaki ozalaki na raison mais tokoloba boye il faut boyeba yango yo moto oyo ozali kokanisa ete radio Zoomel 1000 okolinga ete outilize yango lokola tremplin na yo po ete totangaka kombo na yo po ete oyebana zala kaka na position na ndenge ozali ata ozali kotia bafoto ya banzembo ya luambo olobi ete natieli mama Rosalie natieli papa Roger mais biso tokotika yo kaka na kwele na yo zala kaka ndenge wana po ete ezali ndenge na yo moto mobimbo okomona yo ozali kokanisa moto ya malonga mais tala bamakambo asalaka na Facebook ozokomona kaka ete moto moko mpenza tina te akozwa ntango mosusu okomona bafoto ya soso alatisi soso babote mpe asali mwa sujet azali koluka bato bakoma po ete batya eka wana nde moto ya malonga moto mobimba azali na esika oyo mibeko ya mokili ekweyaka mais azali koyeba meme te baaméricain to bakonzi ya mokili bazali na besoin bazali kobengisa Tshisekedi azali mpe koyeba tina te mpona komona kaka ete azali kaka moto oyo atalaka kaka na bainformation oyo ezali koleka na bafacebook soki amoni moto akomi mwa likambo na ye alazwi yango adevelope mwa moke abimisi bino bokanisi ye me toyebi ete ezali na yango oyo ndenge balobaka ete semba bilokota okokoka biso te ganga na yo loba ndenge olingi me tokopesa yo chance wana te po ete ozwa lupemba ozali na olekaka na baradio mosusu olobaka me moto mpe ayebi yo azali te yango wana ozali kosala makasi ozali koliki te po ete bato bayeba yo me ezali mpasi il faut forcer ndeko forcer okoyebana kaka boye te na facilité boye te forcer ndeko forcer papa forcer ete ndenge ezali wana bamakambo nyonso ozali kosala ata ofingi Zoomel 1000 ata alobi n'importe quoi yebaka ete tokokipe yo te tokotala yo te ezala kaka na position wana ya kimunene na yo ndenge ozali neti moto azali na biloko abombaka na kati na libumu na ye zala kaka na position wana okozala bongo pe okotikala bongo mbula na mbula boye kaka na kiti wana ndenge ovandaka liboso ya ordinateur na yo na mikinza obetaka zala kaka ndenge wana ngai mama Rosalie nakopesa yo chance te zala kaka ndenge wana luka oyebana na ndenge na yo na radio Zoomel 1000 te bandeko bolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana boye comprendre ete Lumbala c'est un escroc aventurier aye koyokana na bato ya IDPS na bahistoire na bango oyo balingaki komonte me ndenge ezali wana eloko moko te bandeko ya bosolo kati na bango po ete lokuta na lokuta soko olandi histoire ya bato ya IDPS olandi histoire pe ya Lumbala ezali kaka babiloko oyo basololaki yango ensemble po ete soko ozali komona kuna batiaki moto na balobi 2h du matin bamosusu 3h kota yo pe moto ebandaki na 2h du matin mais landa bahistoire na bango ezali kokende kaka na parallele ya maloba kaka oyo basololaki avant ete basala baevenema na bango na ndenge ya kobombana mais Lumbala tika kokosa po ete eza kolakisa ta trace moko te oyo ete bamateriel na yo nyonso ezikaki ndenge ozali koloba kende kobimisa yango esika obombaki zongisa yango mpe banda kosala baémission na yo tika kokosa badiaspora po ete bapesa yo mbongo mpe tika kokanisa teke yango nde okosalela bademarshe po ete okotisa bamikanda oloba ete gouvernement afuta yo tika wana ezali escroquerie Lumbala
kosala tika zongela mosala na yo na ndenge ya malamu pesa implice na mboka po ete mboka ekende liboso tolingi baje na bino te ya bato ya deuxième république oyo bozalaka na yango avant bobomi mboka bozali kokontinue kaka na baje wana me boyebaka ete turo oyo tokopesa bino chance te bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boye